Bonjour les belles dames, j'espère que vous êtes très bien. Là, tout ça d'abord dans la cuisine. Dans la cuisine, même tout ça là où ils allaient pondu ko kalinga batia viande. Ma belle son no meka pondu ba kalinga te, na ko bana ke somba pondu kalinga meka recette oyo okozala desite pe likolo nango to tiango viande, ma belle to tuti bordir na pondu. Là, nazo la sabine biloko o na ko tia na pondu na ngai. Ba légumes o nyos bozomona wana eza ba légumes oyo na okinde ko sokola ko nettoyer pona kata mike mike po yango nde tozokende ko tia yango na nzungu na biso ya pondu, ok? Et nazo tia oyo eza mafuta ya mbela. Soko za mutu olingaka vraiment mafuta te na biloko pondu oyo ekozala pona yo te. Mais sunu te meka okokangama na pondu oyo. Wana natie mafuta kombo moni e na kotika mafuta nanga ezwa moto. Donc voilà, wana mafuta nanga ezwi moto, na kolakisa bino oyo eza ba épices nanga nyonso na lakisa bino ba légumes nanga nyonso na lakisa bino na kati, mike kombo mona yango nde totia na mafuta. Voilà, na otia ba légumes nanga nyonso o na mafuta. Vraiment, il faut légumes nabiso et lemba. Ba légumes nyonso otoche, il faut elemba. Il faut pas que vous allez musika nzungu na yo. Il faut aller toujours pembe na kobalusa pour que biloko na yo ezikate, ok? Après quelques minutes, comme vous voyez, les légumes n'ont vraiment élembi, ezolemba, élembi dans le thème ezolemba, et là qu'on a ça là pour les légumes n'ont épanzana, donc on a betango comme ça dans nzungu. Pour que les légumes n'ont ezala minenete, ezala mikie. Donc c'est comme ça que au banda ko ça là, pour que les légumes n'ont ebima minenete, donc les légumes n'ont et finana. Donc on tire quand on les sous et tout cas. Donc pour la légume non et lemba il faut toujours qu'on finisse kanzungu. Surtout finir kanzungu va perdre wana ya on te ko sala ke légume na yo et lemba pe ezala vraiment pété, OK? Pe ko tout tourner dans la xibino ya on pesa secret. OK ma belle, après 30 minutes là na yo sta nzungu nanga na ça que ba légume nanga vraiment elembi comme bozomona. La légume nanga vraiment elembi. Donc comme dans le but que vous allez musika nzungu te, vous allez faire pene nzungu non pour na peut-être que on a peut-être que biloko na yo et zika. Donc voilà. Là vraiment ba légumes na ngai elembi pour attention ko finir ngo boye bozomona na vraiment que ezo finana ba légumes na nga elembi. Donc eloko na ko sala awa na ko batisa sikoyo o ezali pondu. Donc regardez-moi, les légumes n'ont et finani très bien comme bozomona. Après on a pour siko deux pondu nangai comme bozomona na longo yango na chassé. Bat musu ba sokola ka pondu na bango eza na problème te menga na ko sabino te nga na sokola ka pondu te na lupete na lamba pondu na lie pondu eza na bazelo na ne sala melanga te. Donc soko sokola ka pondu no sokoli menga na ko sokola te et na ko tiango mbala moko comme ça na nzungu. Et pour moni comme pondu nangai et se mélanger très bien na ba légumes nanga. Donc eloko a ezali ke ko balusa ata pour na 20 minutes pondu nanga vraiment et kalinga bien na ba légumes après to ko tia moi mai mukie to ko mona ndenge ko kini mais pour na sikoyo na ko tika na pondu nangai et se mélanger très bien na ba légumes oyo ezali na kati ya nzungu, OK? Pondu na biso oyo eza vraiment différent na kolamba.
boyebi que totiaka lutu na pondu te, mais pondu oyo lokwa tozokalinga yango comme ça, donc okotia na lutu eya nango na problème te. Donc oyo vraiment eza différent pondu, eza bapondu tolambaka te ya basauce bamai ebele, non. Donc oyo bozomona pondu na ngai elembi vraiment nde bozomona pondu na ngai se mélanger très bien na balégume na ngai oyo totiaki na kati. Donc nakotika vraiment pondu na ngai elemba vraiment. Comme na esa bino ke pondu oyo nakotia yango viande, naolamba yango na viande. Eza vraiment misunya viande te, eza mwa mikuwa ya viande. Donc eza comme ça, ba fat ya viande nde yango nazosalela, ezalaki nga na congélateur et na bina salela yango na pondu. Donc nakotia yango na pondu et nako mélanger. Soki po lingi okoki pe kotokisa viande na yo place mosusu na nzungu mosusu ko mélanger na nzungu na pondu problème ete menga lokwa pondu na nebelité bobi ke viande pe umela na monto te. Donc mélanger yango comme ça et tika yango et balana. Donc et balana ensemble quoi. Donc comme moni et nako finika pondu na nga ma belle nabi ki recette o eza vraiment moi différent. Tolambaka toujours pondu na biso kaka ndenge moko nga na koma kolinga vraiment ko changer moi cuisine kolamba pe différemment et ça la ka te ki kolambaka ndenge moko comme rappel boring opso tolba en anglais. Donc mais kaka différent pondu olambi pondu mai olambi pondu kangama olambi pondu mwamba olambi pondu nguba olambi pondu ko kalinga olambi pondu bacha musuni meka eza ka te ka pondu moko kangama nango wana changer nanu créer nanu otala ce que kozala ndenge nini. Donc voilà nga pondu na nga na kotika ngo supo na quelque temps vraiment il faut vraiment ekalinga mais il faut vraiment elemba après on manda obakisa mai mukenga na bino ensemble. Et wana nazongi encore pondu na nga vraiment ezokoma. Donc voilà pondu na nga na musuni na kati eza musuni ngombe ne bangombe ozala ya mwa mikuwa okoje mpe musuni musoni nga potona tena nka ba mikuwa na nga na mwa misuni mukie. Donc voilà pondu okoliango avec tout donc là na ocha siko ozali pichard na che pichard aussi comme bomoni et na kombalusa na dîner monto nanga parce que ça me fait que bloco na yo ezika. Voilà et na kocha oyo ezali onga pondu. Donc makasa pondu o mabe il faut seulement otelima ezala kitoko makasi mais mabe na ntongo olamba ngo ko vanda te pendant quelques vanda pendant 30 minutes bloco kozika. Donc il faut seulement ozala wana na nzungu otelima seulement. Nazocha o ezali hopopo seasoning et on dit nazocha na chango na mulangi nanga. Donc ezala bien pour na pondu aussi na chendambo na kocha moi ail mukie pour nazaki na ail fraîche te na che ail pardon na che o ezali tangawis déjà na chaki ail nanga fraîche mais nazaki na tangawis a fraîche te na che moi tangawis ndambo et toko mélanger biloko na biso. So eloko tokosala awa tokobakisa siko mwa mai mukie pona pondu na biso vraiment il faut etoka. OK, donc tokobakisa siko mwa mai parce que tiki vraiment pondu na biso ezui temps et kalingami se mélanger très bien na musuni na pichard toche. Donc mélanger très bien ce qu'on a kobakisa siko mwa mai po pondu na biso il faut etoka. Kocha mai ebele te na omatisa moto.
Donc ozobakisa mai ozobalusa pona otala ke mai ezala te kiloko ya pondu akotokisa. Ok, donc pour la siko tokotika pondu na biso comme ça et tokofinika ngo comme dans le but que to bando bakisa mai muke obakisi mai soki mai ekauki obakisi encore mai obakisi mai ekauki obakisi omona ke pondu na yo ekobela ndenge yo lingi ebela. Après c'est bon. Donc awa bozomona pondu na ngai ezobela na moto ase natie moto na 4 mai oyo nyonso eza faut ekita vraiment comme bozomona de faut vraiment ekoma vraiment na mafuta emata mais bozomona ke biloko na biso ezobela kitoko. Donc là natie siko moto ase e nakotika ngo elemba vraiment. Donc ebela vraiment faut vraiment tika pondu na yo ebela. Donc là c'est comme la but na tiango na moto ase et na tiango na moto à 3,5 na kito na 3,5 pour na okendo vanda na lembi. Oh na lembi, I'm tired. Na lembi banda la telema qui ça fait 1h30 nazaki au telema makolo sali passe, il faut makolo matali kolo, faut na relaxer. Ok ma belle, après ko pema bana bazongi classe là bana baye donc na sala ki bango burger et qui a na sala ki pizza bota na encore ki lycée aki na katikati pa la muki aki na katikati na bango avant dia ngaka komanda na ki a kotungisela nga mwana nga mwasi nyonso fo ki a liesaka ye. Donc ki a zo pesa alia ya linkolia te inde ki a simbela ye akata donc ya fanda ka bebe na ki awa. Donc best friend for life. Donc voilà, on a bana bazongi classe bazongi bien, donc bazolia lunch na bango après kozonga classe après 17h30 18h na pesa bango biloko balie pour bakenda kolala 19h et wana tozongi sikoyo na pondu na biso bomoni vraiment de pondu na biso ebeli bomona pa ke pondu oyo ebeli mai nyonso ekiti pondu na biso eza pete mabe so komeka pondu ote donc bake meka pondu o kotiki na commentaire na se ya vidéo pondu o eza na goût moko laisse tomber bino bomona ne pondu eza vraiment pete et na goût pondu na ninga mingi na loso to na kuanga eza so nice meka ngo zala abonné na la rocho et kosala ngai bien makasi. Ok les belles dames, wana na komi na mesa, Kelly c'est pas already, baby que Kelly ça va toujours wana pene pene. Na bitolia biloko na biso ensemble, nga na olia ngona makaya bu, na sel makaya moko vite fait vraiment na matungulu na mix pepper au bozomona. Donc voilà. Et le coco est important, ezali pondu na biso nde eza vraiment important. Là, pondu na biso beli kitoko, et sali biso presque 1h40 na moto. Donc, et beli vraiment. Pondu ezala nango rapide, ezala nango fait facile. Donc voilà. Bon appétit, hein. Pondu na biso yumi nice. Faut na kata pipi parce que Kelly c'est ça na ka pipi en gros soir. Kelly ça na zomi la soya. Toi là musuni na biso na kata pondu. Musuni na biso pe mais Kelly ça ko c'est na phone. Musuni na biso pe lembi. What is going on? Why am I not eating?
C'est chaud. Je vais pas que l'ambe de la bien. C'est chaud? C'est chaud? C'est chaud? Donc voilà. Moi les kia. Au coup on a mis sur Thompson. On a fait au moins les kia. Un des mots pour la ici. Hello. Hello. Les belles dans la maison à goût. Vous sentez vraiment goût sur Vanding. Na cocktail na sala qui na check na frigo. Really nice. Moi est-ce qu'on a fini des pilipili et à te pour na kelicia. Donc non il y a ka pipi na ngaka ya ndinga ko. Ya ndinga mayele quoi. Ora kelicia za a. Kelicia la ndela ngami subo maman. Je la comprends, c'est que je la comprends. Pili. Ok ma belle, après kolia wana sikoyo komi bana batanga ka ba livre na bango, c'est vraiment important ba parents tout temps ça ba na ba livre avant que ba là parce que l'école ba na beaucoup ba pesa ka ba livre ba pesa ka bango pour ko tia ba rapport ya bana ceux qui ba zotanga chaque jour, il faut ba parents bo signer. Donc nga mingi tout temps ça bango za la ka EMS, le quoi EMS ça la quitter, ça quitter ça na msala je pense ça ngenda kumkulongo retard et ngam na tangisa ki bango livre parce que na otala nga 19 bana nanga ba matana mbeto. Donc voilà wana na otanga sa siko Kylian azotanga nazo kabisika ozo sala berrer tozo corriger et qui aura déjà tanga ki comme bozo mona kelisia zana ka pona ko tia embouteillage azu balutu nyonso ya plastique asimbi de maboko ya nango na salon déjà la type pyjama. Donc na vraiment qu'il faut ba matana mbeto po jana lembi mais na ki na short faut d'abord na tangisa ya na yo ka ndinga tangi ce ka tangi koma après wana na tie bango na chambre balali et na kolongola basani nyonso otolela ki do basani ya mike otoleli o papa lango asaleli tanga zongi dans yango nazo sokola basani ponga vraiment na lingaka te basani zalanga salite na ndako na la basani salite na kokate na mona loka saint esprit na ndako na ngate lol dans la préférence mingi basani za la propre so cuisine za propre comme na ke saint esprit ko za la pe na ndako. OK. Voilà ma belle, wana na sokoli basani nanga e banzungu nanga ona lambela ki pe pondu na makayabu nanga na sokoli na kaboli ba pondu nanga na ba bol na timusu na frigo et na timusu na congélateur. Donc voilà pour bloquer ceux qui vendent na temps otoza so tiki biloko elali libanda surtout pondu na ko ba jiwana te po pondu zo ka temps pona kolamba so na lambi bon na silisi na tia kambala moko na congélateur et na tia na frigo po bloco na biso ebebate. Donc voilà et wana na ko ya konika siko rechaud na ngai. Donc vraiment simple rechaud na nga ça fait 4 ans que naza nango. Oh my god, oui, je pense déjà 4 ans que naza na rechaud au baby ton somba qui aussi. Donc rechaud ils a vraiment très bien, je regrette pas, ils a vraiment
vraiment travail pe ezalaka facile na nettoyer. Donc 4 mais bota ande rechu ezali lokwa rechu mo na somba une année passée mais eza rechu moko vraiment ya kala. C'est comme ça que nga na nettoyer rechu na ngai so na lambeli yango ezalaka vraiment facile na nettoyer. Donc voilà wana na otika rechu na nga pe salité te na kolekisa moi na longola mo ba poussière comme mo na opangusa ka likolo po na longola mo ba poussière ezalaka kaka bien kotika ndako clean na potongo que tu makono likolo pelisi mo bougie omoni ke oza à l'aise ata so mpaya na minute o à côté lio omona ke ndako vraiment eza na mwasi na kati bien ndako eza vraiment propre ça da kaka bien même pona yo moko ngata na bonsa ndako na nga comme ça eza même pas ke opona mpaya no eza ka sema pona nga moko na linga vraiment ke bloco chose en place. Donc voilà na ko bloca spray na nga ya Dettol et voilà on a sisi ko nettoyer cuisine na ngai comme omoni bimi vraiment propre ata ce qui monta koti na ndako na nga na ko na sunya koti na cuisine te. Donc vraiment propre salon na nga pe na sala ki robot et na pepula ki ba kiti. Donc voilà cuisine etikali biso comme ça et eloko na ko sala siko ti nga mingi heure o to comme presque 21h30 heure o eza heure na nga mingi ko chama ko likolo et na nga mingi ko tala film na m so to tala théâtre mais mingi to tala na biso ba film. Donc voilà on a ko sala ti na nga na ti citron na kati po heure on a liaka lisusu te eloko na sala ka eza seulement ti. Donc voilà on a vandi m ça qui na salle de bain on a vandi nga moko je pense na hôtel eloko mo na télé je ne sais pas si c'était zaki susu nini et nazo profiter pe ko sala editing pour na mingi ceux qui aiment ça dans la salle de bain comme ça nga na tikali na nga nazo sala na nga ba editing na nga na ti na nga nazo chiller. Donc merci beaucoup pour zaki na nga ne bandela vidéo ti na suka j'espère que vidéo esipeli sibino ko bo santé ko sala abonner ko aimer ko sala nga bien makasi nzambe azala na biso nzambe abomba biso tokutani mukolo mususu tina te ekomi na tina bye.